Toye lelo ezalingai boyebi Major Willingoma molobeli ya armée révolutionnaire congolaise. Toye pona nini? Toye kopesa bino lisusu ndimbola bomo mesano. Na maemanso bazali koleka awa na Rutshuru. Tango iso FRDC Nyatura FDLR bazali koya kotungisa biso. Toyebisaka bino mikolo iso. Tosinyaki cessez les faits otobenga na lingala bope misimandoki. Po ete toluka kimia pona population na biso, pona mboka na biso toluka kimia biso nyoso. Mais tozali komona tango iso mbula matari ya Congo elingi kimia ti. FRDC basangani na Nyatura na FDLR. Tongo malelo bayei kotumbola biso. Yango tobeti bango lolenge esengeli. FRDC epalangani bon taba. Bapalangani bon taba. Tolakisi o tobenga na lingala bo pikiliki ya M23. To pikili ngbenbe pe to bengani bango babwaki mandoki yolela. Tozali kolokota mandoki bonguba, masasi bonguba, bapalangani bon taba. Biso tozali ko continuer komi batela. Soki bakoya lisusu bokoyo kabino moko. Oya mbala oyo ekoleka. Merci Nabino. Twende. Juma pigia mbali. Rodiko papaja. Mulipe njia bandugu yangu ndio kwa nipite.
Chuma Jamhuri. Basoda wetu wanakimbia. Basoda wetu wanakimbia. Hapa na sisi tunakosa kama tufanye ni vraiment mutombe. Basoda wakisha kimbia basi. Hapa deja ni mukiwanja centre ndio kwa basoda biko nakimbia. Hapa biko nashuka mulubero. Deja tenia hawezi lagonga. The conflict between the Democratic Republic of Congo and its neighbors Rwanda and Uganda is long-standing. In the Great Lakes region, discrimination and control over minerals have resulted in creation of several militias. The so-called March 23 movement emerged in 2012 and occupied the main city of North Kivu province. International pressure on Rwanda, which stopped funding the rebel group, and the military victory of the Congolese